Mbote na bino bandeko na ngai nyonso ya Henriette Kidumbu Shembo TV na pesi na ba abonné na ngai nyonso mbote o bakota kalelo soki nga nazali lelo soki chaîne na nga pezo avancer ezo pesa mwa ngenge mwa succès eza pona bino bakomi abonaki merci pe na bo ba pesa ba conseil otoyoka kabino tozo salela lelo tozana likambo ya solo tokoti na cuisine kolamba solo toyebi solo bandeko ezaka eutaka na Afrique mundela lona kango te mundela lona ka Belgique na modèle mususwa wezaka ya minene wana oyo penze ezo utapenza na Congo na Afrique na mboka na biso ba africain bazali a pe ba mipesa ba lonaka tokena kosomba ezo sali seza biloko ya Congo eza biloko ya Congo Nigeria to ba Afrique mobimba bandeko na ngai solo na ngai yo eza solo moko a vite fait exemple net nazo ke musala exemple na oti musala na oti classe anza na ko lambelo ko ni na vite fait yo ka télé réalité mama Henriette Kidumbu Shembo tika na zona ka solo yo na bukaki na bilanga o na kina ko soma pa baninga na ziso na nga na kolongo ba ninyo yo na sokoli yango kitoko na zisko yango na kati na su na chemai na boki ma pilipili na ngai na zui na kati ya solo na nga na che l'huile d'olive yango yo mingi faut ko sela ka mafuto bandeko ba ya mwasi po mafuto yo eza bien pona santé na biso jpedi totie na kokatela matungulu na kataki matungulu osoko ko ngape ko tia ayoti toyebi ke so na biso balambela kango mingi na mbisi ya kokauka na pondu na légumes vertes na soso po kokotia ni na nyama kokotia ça dépend ndenge forme na moko sepelation yanga sepesinga na zona bango yalu mai bandeko ndenge na kate na tie mungu na tie pilipili na tie matungulu na kotlamba ngo na kate ya réchauffer na kosala ngo pona vite fait na microwave mutu nyonso ya microwave waza na poto na kozwa solo na ngai wana na pusi awa na kochango na microwave ba ya mwasi microwave sima na kozwa solo na ngai na kozwa solo na sima na kozwa solo na ngai na chango na microwave na chango na 6 minutes eza eloko moko ya vite fait ba ya mwasi baninga na ngai totie bomoni bino moko ndenge ezo sala microwave tana tina microwave wana ezo baluka ekobela tango ekobela na microwave wana tokolakisa bino baya mwasi tango ekobela po ezelo komoko vite fait topesela yango ata 10 minutes sorry na kochango na microwave ata na pesela yango ata na pesa yango ata 10 ou bien 15 minutes tozongeli na oya biso ya fresh oyo baya mwasi avant kolamba selon lo ya kolamba soko lingolamba liboso na bandaki fana sanoke to sokola ki maboko avant na simba biloko ana kata na sokola ki maboko to sokoli maboko na biso bien o sokoli solo ana bien po uti na bilanga ela la kalibanda bilanga za kalibanda o sokoli maboko no bien ozi o kata ba misu balinga pe batika ngo ya mibimba yemoko akwa ko tafunango ezate so yenga na tia microwave nde mutu nyonso alamba na microwave non o la tsika kala ndenge na ngai vite fait fe mutu yemoko pe afunda ka ye na vite fait na 5 minutes na tia microwave mais soko lingola bango na réchaud oko tia pe na nzungu kolexa mai te o tia mai moko kokoka ozo tia na stove o tia na stove na réchaud otie olambi yango pendant 10 minutes toki muke soko linge toka makasi kaka soko linge toka mwa pete moko kokoka kaka yo ozu olambeli ozu olambi yango soko lingi poza na babola oza na makala oko chape na makala partout okolinga ezate ponga na lambi na microwave na kaka vite fait oleke pesa makala oleke chango na réchaud tozo zelango na microwave sala tango kosa na microwave tokobimisango ebongo topesango toposa ngo forme wana maya mwasi na ebite soki solo na yoko ngolia mona nini ba musolo wana formule wana izape bien pour na régime poto tie l'huile d'olive soki ça dépend pe okolinga no pe ko tia mafuta te soko lingo chaka mai mungwa et c'est tout olie na yo ekokinango olie na yo bon tokolanda na épisode de kolandela ndenge so na biso ekobe